To pesa bango mbote okomona tata mwana pe tata Molimo Santo okomona tata mwana Molimo Santo. Merci beaucoup Kofanda. Kinshasa oye. Awa vraiment tomoni maman générale Ayaki a accompagné na 125 personnes. Botelema to pesa bino mbote. Tozana ba maman na biso bauti Europe. Bazali 8 personnes. Botelema to pesa bino mbote. Faki. 125 pesa ba mama na biso mbote okomona nzambe tata mwana pe tata Molimo Santo okomona tata mwana Molimo Santo. Merci ba mama bokofanda. Tozali na mama na biso oyo atalaka RDC Mobimba. Tozali pe na mama na biso président national oyo atalaka nkamba Yerusalemi. Ba mama na biso mibale botelema to pesa bino mbote. Angola mama ya Angola Molingisa telema. Pesa ba nationaux na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Kombo ya tata mwana Molimo Santo. Merci mama bovanda toliendo bosala mama na biso yemda yamba biso na Angola. Toko bosala ete. Merci mingi tozo ko avancer. Awa tozali na protocole général. Ya direction générale et pas de sauvani mama telema to pesa mbote. Faki pour la maman protocole. Pesa ba mombote na komba tata mwana pe tata Molimo Santo komba na tata mwana Molimo Santo basi yali biso ke mama président national en kamba yaki mongote to ko senga ete
ba mama oyo accompagner maman présidente botelema topesa bino mbote oyo ya Nkamba ya Kinshasa to ya Mahima. Bien, Faki pour la maman. Pesa bango mbote komona tata mwana pe tata Molimo Santo komona tata mwana Molimo Santo. Tozali na délégation staff oyo esalaka na mama général banixe moko tondo bosana awa toanixe mama évangéliste ya RDC maki mokonzi atelemaki okotelema na staff ya mama général oyo basalaka na ye botelema topesa bino mbote Faki. Topesa ba mama na biso mbote na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo komona tata mwana Molimo Santo. Merci mingi. Tozali na hors de l'émission ya papa Monsieur Kisi Matanta Tigre yazali coordinateur général ya scooter. Tozana ye et azana staff oelandi tomoni awa tozana monsieur Maungu Ndozwa na monsieur Tuzola na Matumona bino botele mananu topesa bino mbote Faki. Pesa bango mbote komona tata mwana pe tata Molimo Santo komona tata mwana Molimo Santo. Merci papa Boko Vanda. Na contenu hors de l'émission tomoni était motif ezali entrer en contact avec les endroits du village Kitona et visiter les sites où sera érigé le port d'accostage du bateau de pêche de l'église Kimbangiste. Voilà. Ye mission na ye ndenge ezali tosengi na papa Kisi Matanta otelema topesa mbote Faki.
topesa papa na biso mbote na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Na kombo tata mwana Molimo Santu. Merci papa. Okoki kovanda. Ba mama oye. Ba mama oye. Ba mama oye. Mama Mwilo ye. Mama Mwilo ye. Mama Mwilo ye. Lelo ba oyo bayokaka me bamonaka ye te. Occasion emonani tomona ye. Tout de suite là maman na tsokoleka liboso ngana yebaki parce que nous sommes ensemble en Angola. Ba oyo bayokaka ye mama oyo akende kopesa mukanda ya masuwa na papa biso tanto simene bise mitu wana totomona ye totelemisa ye tolakisa ye mama songa tela pangizabu bakupana jamboti.
tovanda tolanda. Bamama oye, tovanda tolanda. Tokopesa kombo ya mama général. Toyeba kombo na ye. Et beaucoup n'a pas passé la lobaki teni monté ya lobaki te. Na sengi nanu mutu oya sebele papa ya na mwanda telemo. Tovanda. Imangismo ye. Mate ya tata pasteur alobi totika hypocrisie. Toza la sire nde totelemi. Alors, oyo ezali première vague. Deuxième ego, yata mwaso ego ya. Pona landaki na maman provincial ke papa ko banga te bat bazo ebele. Oyo première vague. Biso tanto banoko yekola ko nager na océan. Esika bomona ba vague to banoko taka na océan na troisième vague. Troisième vague elinga loba boye ya tata Molimo Santu. Kimbangismo ye. Bamba oye. Na sepeli bolungu so soni na mokili mobimba. Wana mona ba passer boyeko tuna ngai pasteur. Ba mama kaka ba mama basomi masuwa oui. Eza solo. Ba mama kaka akene église na bango alobino ba mama botelema batelemaki. Atuni bango. Est-ce que vous kokani na ba mama ki mbangisi? Papa pasteur de lokuni nezangi na biso. Bango basomi masuwa. Bamama oye. Bon différence mon anaki. Yango domoni première vague. Yami baleko yami sat tata Molimo Santu. Yango de reprendre comme ya maman comme on a hier. Révérende Nsilulu. Ntampa Lulu. Yende tata Molimo Santu apesi commandement bateau et commandement ya afikia mokili mobimba to pesa yembote na komo misato bule tata pe mwana pe tata Molimo Santu koma tata mwana Molimo Santu mama ikali kuso bana na yo bamona yo.
Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Mwanda oye! Mwanda oye! Mwanda oye! Tobeta na maboko makasi. Tozala na biso mesengo. Mama oye! Tobeta maboko makasi tozala mama na biso. Tokomi esika tokokumisaka Nzambe na biso. Oyo ayaki kolongola biso na kati ya lobulu. Tozalaki na biso batu te. Kobotama ya tata Simon Kimbangu ayo kotombola biso. Tata Simon Kimbangu Kiangani oye! Tata Simon Kimbangu Kiangani oye! Tata Simon Kimbangu Kiangani oye! Mwanda velela, wazola, walembizola, kaka e kaka, yani kaka, yani kaka, yani kaka. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo, tokokende penza musika te, na pesi nanu mbote mingi, banda na ngai moko, na batu nyonso na yaki na bango, o bauti boma, bauti Matadi, Nkamba, Kisasa, Ngola, Poto. Tozongisi bino mbote mingi ya kitoko yesengo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci bandeko na biso ya solo bolingo papa Simon Kimbangu Kiangani. Molimo Santo azali kotinda na biso na ndenge boyambi biso na kimia, bolalisi biso na kimia, tolie na kimia, tomeli na kimia, tozongisi merci. Tolemba te, bo continue kaka boye. Pamba te ndako ya kotala bapaya te, ezali ndako ya kokufa. Toye boyambi biso na kimia, tozongisi merci. Likambo toyeli awa, biso banso toyebi yango, likambo ya bato. Ezali sengo makasi epa ya papa Simon Kimbangu azane sengo biso lelo ba mama tokokisi likambo oya yebisaki biso bato wana esali inanete 2 mois ya 3 mois tokokisi bato azwi mikanda tele sengo tata Molimo Santo azalaka nango le 27 azwi mikanda tomboli yango alakisi mokili mobimba ezata alakisi ngai na yo na mokili botala ba mama na ngai basombeli ngai bato tala tata ninga tombolaka biso le 27 alakisi mokili mobimba te ba mama o bapeselanga nzela na 21 bango nde mpe moto basombeli nga bato lelo bato tata Molimo Santo ezali koya esengo eza ya ndenge nini nga moto napesaki mbongo bato esengo naza nango ya ndenge nini pamba te Nzambe aza na esengo na kati ya bato wana bongo ngai o napesaki 100 francs napiaki 50 francs bamama nyonso mokili mobimba esengo ya ndenge nini toza nango bamama tozala na esengo pamba te likambo tosali eningisi mokili mobimba tolemba te tozala toujours ya kolamuka tozela yango ekoma bongo yebaka tata Molimo Santo alobi ete akoyeba ndenge nini akosala bino akobeleli papa yaya te biso nyonso lobi tata Molimo Santo aya ya wana tozela tata na biso na kimia bato ezali koya
lelo papa pasteur papa benga na toko po tokutanaki na retard alobi boni boza malamu nga nalobi ngeta papa alobi komisa message oyo epai ya bana ya mwanda alobi napesa bino mbote mingi ye mutu apesi mbote ngai te alobi pesa bana ya mwanda bango nyonso na ye papa pasteur bango nyonso natindeli bango mbote mingi alobi presence na ngai ezali kuna mpe litoyi na ngai ezali kuna bato ezali koya bato wana ekeluka majuti belela lisusu mokili mobimba pamba te nalingi bato wana soki ekomi esala peshe ndenge wumeli ezoya majuti mpe ezali kosila pamba te majuti batiaka na camion oto na nini ezalaka kaka mikolo nyonso te esilaka mpe babakisaka alobi peta sete makasi na majuti ezala ebele pamba te bato wana mpe esala peshe pamba te mokili mobimba ekelande yango mokolo ekesala peshe bakofilme po ete mokili mobimba yebe te bato ya biso bamama ekomi alobi na ngai naza na esengo makasi pamba te bamama bolongi bamama oye bamama ya mokili mobimba oye alobi misala ezala makasi pamba te bato ezoluka majuti bamama madu tozala ebele na beko bajene bangebungebu eske boyebi bangebungebu boyebi te kasi bino bozongisi kuna te eza nde bino te biso na kisasa bajene tobengaka bango bangebungebu ya mama bwilu bangebungebu oye bangebungebu ya mama bwilu oye bakonzi nde oyo wana nde tobengaka bango babere vert banda bamama bafandi liboso brazzaville angola kamba zwa bata poto zwa rdc kuna kisasa wana nde mitu tobengaka bango babere vert na ye mama vanda ya bia malamu bere vert biso nde totikali bangebungebu oye mosala esalama esalama te lelo ntsintsani ezala ya makasi pamba te tata alobi majuti ezala ebele mokolo ya misato mpe toza na ntsintsana makasi soki ngai nasilisa nabandi kotindika baoyo baza na mosika po ete topesa tata mosanto maboko yango mwa moke papa pasteur nazalaki nango na mbote tata tindi epai na biso na suisi na komba tata mwana mpe tata mosanto amen. Kimbangizi oye! Tokotola rano maloba mama bongo ya mambote ya tata mokozabule tata muli mosanto. Totola maloba mama na komba tata mwana pe tata muli mosanto. Komba tata mwana muli mosanto. Papa simuki makanga noye! Papa simuki makanga noye! Papa simuki makanga noye! Eute pai tata nzambe na komba tata mwana pe tata muli mosanto komba tata mwana muli mosanto.
nakoya ba ere moko pake oye beta maboko beta maboko beta maboko bien bamama bolingisa ngai lelo tozoya mamasuwa mais ezala nalobi te ko papa mama nalobi ezala mutu moko boye oyo asalaki manevre nyonso mpo tozwa masuwa me nga koloba kaka akotelema kaka tokota soki eza papa soki eza mama kimbangisme oye tosengi na papa lambelo telema otala ye mutu akende kosomba masuwa azali papa pasa bimisa yo dala kasa sokimela yaka po baninga bamona bino topesa bino mbote yene azokoakompaye papa la mare yene azalaka contact na équipage wana bakapitaine bateso wana maintenant totalaka tokoloba te me totalaka balati ndenge nini bon natie commentaire te topesa bango mbote ya kumu na eforo basali na makasi ya tata Molimo Santu na komba tata mwana pe tata Molimo Santu komba tata mwana tata Molimo Santu nakanisi na kopesa mpe micro na papa la mare yende akoyebisa biso parce que bato mosusu tozalaka batomatine lelo abuna tene papa pesa micro ata maloba mibale bandimi bayoka Libanisme oye Libanisme oye Mwanda oye Il y a solo Papa Révérend. Merci. Olimbisa ngai pamba te ezali émotion nandimaki te ke tokokoma na esika oyo nakopesa merci kaka na ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te soki ye asistaki biso te mbele likambo oyo tokomi nango na mokola lelo te pe nakopesa merci na baconseiller et conseillère na ye pe merci na maman présidente générale maman Tilulu Tampa Lulu pamba te pasi oyo tomoni yango na ye esika moko likambo ya bato tozali komona yango lokola kosakana mais ezali eloko moko spirituellement makambo ebele ekangami na kati soki totali bato wana ndenge ezali koya bakapitaine bazoloba eza na kilo mingi mais kilo wana ngai na yo tozoyeba te moyen toloba lelo ezali te ndenge mama présidente générale alobi
maloba na ye tokoloba sima soki bapesi biso nzela kasi lokola papa pasteur ye asengi nakoki koboya te yango naleki mais topesi bino merci ndenge mama président alobi ndenge boyambi biso lobi makambo bato kobanda konégocier yango nakoloba kaka mwa moke eza na makambo ebele na bato oyo ya liboso oyo nakoki koloba ekamisaki ngai papa Simon Kimbangu Kiangani azali nzambe alimbisa ngai basekre mosusu tokoki kobimisa te mais ekozala mpe malamu mpo ete ye moko alobaki biso nde malamu toloba oyo tozali komona mpona kotombola kolakisa na mokili ke ye azali nzambe molimo mosantu toyembi nzembo kwiza ke kwiza alleluya ye kaka tozali kotala me na mokili tozoyeba te ke papa Simon Kimbangu asaya oyo papa Diangenda alakelaki biso ayembaki mpe nzembo wana ye wana papa Simon Kimbangu Kiangani avant bato elongwa na Hollande eza na makambo ebele tozoyoka bato bazoloba mingi mais bazali kozanga koyeba oyo bazali mpe kotyola ezali kaka bakimbangiste kasi tozalaki na papa tosololaki alobaki oyo balingi ye baza bana na ye oyo bazotyola biso te bazotyola ne ye baza bana na ye te bato avant elongwa alobi tokende na Hollande tokende kovanda tokomi kuna mpo bato elongwa tant ezalaki malamu te mvula nabengi papa nalobi papa me bato mpo elongwa tant eza malamu te sikoyo biso tokovanda kaka en Hollande ti mokolo nini alobi vanda kaka kuna nayebi eloko nazosala nsima na yango aye koloba ke bamilimo oyo ekangama tokoyembaka na nzembo na se ya mai oyo papa Kisolokele atikaki nzoto na Bruxelles papa Diangenda atikaki nzoto na Suisse ntango bayaka na milimo me mosusu etikalaki ezoya na bato ntango tokomi na date oyo bato sikoyo balobi bon alobi sikoyo ntango nango ekoki kolongwa donc ye moko abanda azokodirige bato ntango bato elongwe papa tosololi mama présidente générale azoyeba masolo nyonso mama kolimbisa na kobimisa yo te pamba te likambo nyonso il faut naleka par mama présidente et puis mama présidente asololi na papa ntango mosusu ye moko abengi nde papa ye koloba bato lokola elongwe epesi ngai nzela mpo ete nakende kotia libanga ya le 12 septembre mpona kotonga ndako ya milimo nyonso ezalaki ya kubunga mpona kokotisa ngo na kati bamama oye mosala oyo tosali moyen naloba mingi eza te nalobaki tokoloba mingi soki bato ekomi kasi makambo telema ezali ebele papa révérend nakosenga molimbisi parce que nakoki koloba te makambo ezali ebele tokoloba kaka soki nzambe abongisi ndenge azali kobongisa bato soki ekomi nde tokoloba mpona lelo bana ya mwanda tozala kimia tolanda bilobaloba te totala kaka papa ndenge azali komema biso oyo nazalaki nango nasukisi wana na komba tata mwana mpe tata molimo sa amen. Vraiment, tokotonda maloba ya tata na biso na komba tata mwana mpe tata molimo santo komona tata mwana molimo santo nakanisi tozali so na commentaire te biso moko tolapinda ye papa ya toyokima te tata paster alobi na biso tozala na hypocrisie te oyo nyonso tozosala tolanda oyo azotinda biso
tokende gauche droite te lelo bapesi biso mokumba ya botongi ya Yelusalemi. Biso tokozala na programme spécial. Priorité eza na nkamba yango tolandi badate oyo bapesi biso mokumba ya kotonga palais présidentiel. Biso mingi tokomi na doute o tozokomipesa retard. Bapesi biso le 8 novembre et yango tokomata le 7, le 8 tokosala ntisani, le 29 novembre tokomata le 28, le 29 tozala ntisani. Na kosenga pardon mingi na biso bandimi tozongela mosala oyo nde tobandelaki yango po epesa biso retard te mingi. Tozokende na nkamba na yebisaki bino ke bokomaka mpe sur place totala évolution misala. So tozotala ngo na mosika soki tolobaka keno eza kaka ndenge wana misala soki ekomi na bafinissage esengaka mbongo ebele oyosadiri komi si bazosala te oyo misala ezosalema batata na bamama ndako oyo balobi ke ndako ya mokonzi eza marke bandako na biso te. Na kosenga ete baona bakomi wana te kuna baboyaka motu te. Tokoma kaka bato bazali oyo bakolakisa biso tocomprendre réellement mpo na nini topesaka mbongo wana. Papa apesi biso confiance. Donc tolanda programme oyo ya mibale tobeti maboko bato ezokoya biso toyambaki mundele na le 12 octobre alobi oyo alobaki mais etikali mokuma na biso batata nde totelemi awa. Nakanisi nalobaka ngo mingi koloba te mpona moni bamama non, mais ngai na mipesaka mingi mpona achat ya bato. Pourquoi? Soki atorate esili naloba na bino ke tozalaki na tata moko awa ye vi na ye mituka, mais soki asomi mutuka ekufi, asomi mutuka ekufi ya suka ya kosomba atie kombo dernière chance. Batata esi tozomona esi tozoyoka bato oyo bakoyoka kutu soni eza biso nde totelemi awa. Me na kolinga ete soki masuwa ya batata elandi ekozala esengo mingi. Donc biso toyoki monta oyo bakati biso na territoire ya Mwami. Le 9 décembre, tokoyamba bakonzi mingi banana nation pour la comité mixte. Tokozala awa na Mwanda. Dans l'entretemps, tozana préavis zéro pour la papa Molimo Centre. Soki toleki na bakonzi ya l'État bamoni délégation lobby présenté par civilité tokozwa ntango ya kotambusa bango parce qu'en principe bakotambola te ndenge baza. Il faut batambola mais mokonzi amona bango ayeba soki esili tokotambusa bango bisika nyonso parce que eza mbongo ya papa de ngenda eza mbongo ya papa kisolokele mbongo ya papa de longana.
oyo toyoki misala ezali na yondika bango bakoma kuna bakotala esika nini tokoyembela papa bamama c'est la force alobi oyo première vague ye deuxième vague ekoya so na so ekomi et troisième vague ye moko totala nano degré toza nango lelo na minute conscience na biso esala mpo na bamama mardi soir biso nyonso na beku mercredi avant midi tina midi ekozala na masolo soit beku mais après midi tisani ya makasi mpona mazout samedi bambuta nyonso tokende na Ndundi toyeli programme wana samedi soir tokende na Ndundi mpona nini mpona mabondeli misala ezali chaque jour na yondika il faut to accélérer na nyonso ngai natali na nga mundu alape ndaye na ndenge na ye tolobi bato batelema mundu oyo atelemaki nzambe okoma na misala bato baza susu te awa totelemi na biso bien merci nakanisi mpona lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Bamama toujours awa la parole centrale ça dépend ndenge bakopesa bino programme Kibangisme oye! Toyoki te! Totona baloba mokonzi na komba tata mwana pesa mokonzi na komba tata mwana molimo santu bankoli tata mwana mpe tata molimo santu komona tata mwana molimo santu merci toza na programme directement tozolela na honneur toyebi nini toleka na honneur soki honneur esili tozongi awa mpona 3000 francs ya tata mokonzi ya mbule après 3000 francs tokozala na opération ya kolesa bapaya so tosilisi tokoti na kotongi ndako na biso na kamba e tokokota na système spécial. Merci.
lokumu mpe ntembo na baplace mokibanga nzambe ya kongo pamba te bango nde mutu bayambi yango bazali kosalela yango to kopesa tina mokolo malelo oyo bango wana bazali koya malele bazali kopesa na ndenge ya lusenge wana kopesa na lusenge bazali kotia na mpango ya ndenge mosusu bango nde baelite yango tokomi yango esali bisesesika fisike tomonaki mpe progresial na bango ataki eloko na mama
kuangalia kazi na mlengo naendelea. Nous avons basali partout ici à nos Rosali. Oya ziebi kesamo na mwana toyambaki ba mama na biso bandeko na biso bazana kati. Tocha eloko oyo tozala ngo na sani. Justement, celui aussi ici, deux à la bouquet. Pour le mec qui, le banana, la 3000 francs à ma scout, il y a papa, ma scout va recevoir, bon, on te voit les gambas, la mort, on a. Vous voulez ça va faire? Ma scout, vous les gars. Mama butumbuli kumbunanga Naiwilu nazana esengo Naiwilu nazosipila Naiwilu nazana esengo Inoba mama butumbuli kumbunanga Osala makasi na kopesa tata maboko Osala makasi na kosunga tata na bino Bino nebo simbili mama ya bino mama Ozwalo kumu Bino nebo simbili mama ya bino mama Ozwalo kumu kwamba kwenye sie tuko wa Kristu wa Papa Simon Kimbangu, tufanye nguvu, tufuate njia, kwani tumupatie Papa Simon Kimbangu kianga ni mkono kwa kazi mzuri enye iko nafanya katika dunia. Tunasikia pale banasema ya kwamba Papa Simon Kimbangu analomba mashua ikuye. Wakati anasikia mashua inatoka iko kunjia iko nakuya, Papa anasema inastahili ni yenge nyumba ya kuweka benye baliteseka na Papa Simon Kimbangu, bebe balifungwa na Papa Simon Kimbangu. Hii neno tulikuwa naichunga wakati mrefu, leo inatutimizia. Bazazi yetu, batate yetu walikuwa naisubiri, lakini abakupata wakati. Leo
banaona sisi wajukuu, sisi watoto njo tunakia kuona ile mamlaka enye Mungu wetu Papa Simon Kimbangu alitulakaka wakati alikuwa na kwenda kule Lubumbashi. Na njo pale tunafata la kwamba leo mimi na weye tujitolee mukazi hii juu tutimize hayo iendelee mbele. Angalia bamama banatoka popote, banaacha makazi zao, banaacha wazazi, wanaacha watoto, wanaacha manyumba juu ya kazi ingine. Hapana, kwa kumpatia Papa Simon Kimbangu mkono. We mama wa Mwanda, we ukingali na lala, ukingali nyumbani, uwe ya kwamba neno hii ilikuwa na chunga leo wakati inaenea juu tufurahi ile mashua. Moya kwa moya jiulize kama alitolea ngapi juu ya kuuza mashua. Kama ukuleta franga wakati waliuza mashua, wakati hayo hii sasa ya kujitolea mukazi juu ayakwa kwanja retard. Juu tupashe kupata namuna gani tumupatie papa mkono kwa kuyenga fasi enye tutasimamishia mashua yetu. Na njoo kingai na lomba mwenyeko na 10 francs, mwenyeko na 100 francs, mwenyeko na 50 francs, ile ya pilipili uko na 1000 francs, uko na 10,000, uko na 100,000, beba hayo mbele ya Papa Simon Kimbangu juu tuyenge kanisa yake iendelee mbele. Na njoo tuko na pika tu kabisa ngunga kwa mtu wote mwenye kutamani kumpatia Papa Simon Kimbangu mkono, ajilete ajitolee, kwani kazi tuendelesha hayo mbele, tufurahishe Mungu wetu, na kisha Mungu wetu kufurahi, sie tutapata baraka. Ile baraka ndio tutaenda nayo kwa watoto yetu, kwa wajukuu wetu, mumajamaa yetu. Angalia pale tulikuwa kunjia ya kufanya ya kwamba tueneze agano Mungu alitulomba. Busiku mchana Papa Simon Kimbangu walale iko napokea bageni juu ya hii neno. Kama kanisa bamama banajitolea juu ya kununua mashua kumupatia Papa Simon Kimbangu mkono, sasa weye mwenye ukingali kule, ukingali na bamali yako, ukingali na mambo yako yote, uko na lala busingizi. Wakati neno itatimika, mimi na weye tutalia na tutakuwa na lalamika ya kwamba namuna kania bakunielezea. Mingi kati yetu wanasemaka ningikwaka ile wakati Papa Simon Kimbangu alikuwa anateseka, kumbe ningifanya. Ningikwaka ile wakati walimfungaka Bwana Yesu yetu Kristo, kumbe mimi nilipasha kutolea hivi. Ile bahati inatupatishia mimi na wewe, tunapata ile bahati juu tumupatie Mungu wetu mkono. Ile bahati leo inakuangukia weye Kimbangiste, kijana, mwanamke, mwanaume, inakuangukia weye Kimbangiste, baba, mama, popote kwenye tuko. Wakati hayo hii tujilete na tujitolee, tumupatie Papa Simon Kimbangu mkono, neno hii iendelee mbele, tumupatie hayo, kwani Mungu wetu afurahi na sie tupate mamlaka. Na njoo pale tuko narudisha tena mikro yetu kwa mama Dorote. Yeye sasa atakuwa kutuelezea tena muruga ya Lingala juu batu bote bapashe kufuata kabisa namuna. Leo kanisa ilipita hapa ku territoire ya Mwanda mbele ya mama presidente generale ya bamama bote ya dunia muzima, mbele ya bamama ya ba nation yote na mbele ya bamama ya ba province yote, mbele ya bakubwa ya kila aina be tunapokea leo. Na njo tunashukuru tena Mungu, tunamrushia Mungu shukurani kwa ile yote anatutimizia siku ya leo. Mama Dorote, masemi iko kunjia yako, tunaishia pale. Asante sana. Merci Papa Kamango, merci ba ndeko balandi partout bazali kolanda biso na mokili ba boy ba ete tozali bongo na territoire na Mwanda na Congo central esika kani tozwamina bapaya minene oyo bauti partout dans le monde et totengi liboso ezali bongo mama présidente générale AIA qui association des femmes kimbangistes nde akitelaki biso na forte délégation tomoni bato bauti Poto, bato bauti Angola, ba mama bauti Kamba, bauti na Kinshasa, bauti Brazzaville, est partout baye
mpona ntina koyamba kado monene oyo papa Simon Kimbangu Kiangani asengaki mpe bamama ete basomba bateau de pêche mpe yango bateau de pêche mpe esombamaki nde tomoni ke bateau de pêche ezali bongo na nzela mpo ekóma awa na mwanda mpona nini mwanda bato bakomituna mpona nini mwanda parce que mwanda oyo totanga na bakelasi ete océan Atlantique ezali awa na mwanda nde babato minene ekoki eza capacité ya koyamba yango toza na chance biso bana ya mwanda yango wana ezali bongo lelo dimanche en 22 octobre 2023 awa na territoire ya mwanda toyebi ete tosambeli biso nyonso no centre d'accueil na centre na biso tobengi centre d'accueil tobengi te paroisse centrale na biso awa na kati ya mwanda mpona ntina koyamba mpe bapaya ambiance ezalaki ya gogo mpona komona ete koyambe bapaya ndenge esengeli meme yawe nzambe molongo mosantu papa Simon Kimbangu na nkamba asepela kasi tobosani te ete ezali yenga tolandaka premièrement maloba oyo eutaka na nzela banganga nzambe mpona koliesa bana ya bato bilei ya molimo nde maloba yango epesamaki mopouvoir okoloa lelo ya koliesa biso bilei ya molimo epesamaki epai ya pasteur na mavanga ye azali bongo papa américain tobengaki pour les gentils mais ye azali bongo pasteur sectionnaire ya Kinshasa ye atangelaki biso na Pisson 78 en 5 nde akendaki bongo na Exode chapitre 20 verset 47 troisième canton na ezaki bongo na Matthieu 23 1 à 3 a sauté na 12 a sauté na 26 aketi na 28 mama likambo mateya na ye alobi solo ete totika hypocrisie totebi na Matthieu kuna bakolo isa na oyebisa bongo bato na ye bayeko na ye bazala lokola bafalisai te bafalisai bazalaki bato moko bo bazala komona na apparence ya mosantu bango basolola na nzambe bango bayebi mibeko or kolo yesu ayebaki ete bazala kosala makambo oyo bango bandaki kokanisa te yango alobaki ete tozala lokola bafalisai te apesi exemple tozala lokola batombo basu te tombo ya couleur malamu na kati moto azali ya kopola yango wana nde mateya mpenza te biso tolati bavert blanc tobimi kitoko kasi na mitema na biso mpe nde tobimi kitoko tosepelisa nzambe molongo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani bandeko balandi tokolika directement toyebi ete toyambi bapa ebele tokolinga mpe akosa boyoka moko kati na bango esengo to courage ambiance na bango mpe motivation mpe esengo tozala nango ya kosalela nzambe molongo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani toza na présence ya mama mbote na mbote mama journaliste mama okoyebisa kilombo bazali kolanda biso soki oza nani outi wapi popesi bango bayeba se présenter. Merci mama journaliste ngai nazali nanu nganga nzambe mama pasteur na kati ya afki na RDC nazali évangéliste national ya RDC mama vraiment kombo na ngai mama révérende Zola Yunga Emily vraiment mama évangéliste ya national na RDC na kona afki nde bango batambola mama jeune mama expliquer bandeko balandi nde bolongwaki Kinshasa nde bokomaki awa esengo na yo ndenge ezali nini na ndenge tokokisi devoir ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci mama journaliste naza na esengo makasi kobanda mokolo ya mardi biso tolongwa mboka Kinshasa tokomi na Matadi tolali na Matadi 2 jours tolongwe omoni boma donc naloba na age na ngai nakomona namona nanga Matadi te mais grâce ya papa Simon Kimbangu Kiangani amonisi nga Matadi amonisi nga iboma amonisi nga lelo naza na kati ya mwanda ntango tozalaki na baécole primaire tozotanga embouchure du fleuve Zaïre lelo naye kovivre yango océan oyo toyokaka naye kovivre yango na ntina likambo oyo bamama basali ya kosomba bateau de pêche likambo wana bamama bazwango moke te eza likambo monene mpo na nini kaka bamama nde babandi eza na ntina mpo soki totali na bonzambe papa Simon Kimbangu moto abokolaki ezalaki mama koko kinzemu mwasi toujours bamvoala misato banzambe na biso moto abokolaki bango mama mwi yango lelo mama asombi bateau de pêche mpo na kolesa bato nyonso mabota na mabota donc eza devoir ya mama ya kolesa nde elembo yango wana. Merci maman évangéliste toyebi mama évangéliste abimisi likambo motuya
mpona nini kaka bamama babandaki mama toyebi ete bato ezali na nzela oyo toyoki première vague boye deuxième vague troisième vague mpe kozala oyo ye me ya kokita na mabele pesa biso na position na bino boza awa bozonga lobi te bakamo eza ndenge bon biso tozonga lobi te parce que eloko biso toyende koyamba bateau de pêche lokola biso nde tosombaki tozozela bato ntango toyambi yango na bamikanda mosusu etikalaki nde tokozonga Kinshasa toke kopesa maboko ya Yawe tata Molimo Santo ntango biso tokopesa ye yango boyoki ke troisième vague ye fo aya koinaugure yango apambola yango mpo ete ebanda kosala mosala nango ya kozwa bambisi mpona kolesa bana ya mboka Congo nakanisi kozala mpe kaka Congo te donc ekozalaki mabota na mabota nde ekolia me biso mikolo na biso ezali mpo tozozela masuwa eza na soki ezalaki mutuka tongai toloba toke na matali todedone tozongi me eza masuwa oyo ezotambola likolo ya mai ezokoya malembe kino ekokoma biso tomoni yango toyambi yango nde biso toyeba kozonga. Merci maman évangéliste liloba ya sensibilisation epa bamama nyonso bazali kolanda na mokili mobimba. En tout cas nakoyebisa bamama bazala fiere tata Nzambe asi arécupéra biso na nzela ya mama mwini ntango mama Eva bebisaka mwasi azalaki su na valeur te nde tomona na bayuda balobaka batanga kutu basi te ti lelo mangomba mosusu ekonsideraka basi te me biso tozali konsidere tokomi bapaster tokomi badiaconesse tokomi bato minene oyo tozosala makambo alors oza mama surtout mama kimbangisi kolala pongi te lamuka papa lobi ntango tozopesa bato etikali avion kaka yo mama moto kobanda kolala pongi te soki omonaka likambo ya bato eza lokwa histoire moko boye lelo ekomi réalité mama kimbangisi elamuka baaktivité na biso tosala yango na mayanganya biso bamama neti biso toya tokiti na terrain communiquer leki mardi mama nyonso na beko nde kuna esika topreparaka bamama mwilu oyo ya mike mpo baya minene mpo basala misala mokola mercredi eza mokolo tosanganaka mpona koyekola bokoko na biso ndenge nini mama mwilu abokolaki bapapa ndenge nini asimbaki lingomba ndenge nini asimbaki foyer na ye mama kimbangisi il faut ozalaka la page na mokola mardi na mokola mercredi mpo ozala mpe mama ya ntina na kati ya foyer na yo. Merci maman. Merci maman. Merci bandeko balandi, merci balandi maloba ya maman évangéliste national ya Afrique nde abati kopesa biso sensibilisation malamu abimise maloba makasi oyo etouche nga mpe erapele nga makambo ebele ya solo mama ngulu asalaki mosala makasi na mokili mpo biso bamama lelo totelema toloba tokoma bakoma banganga nzambe ezali grâce ya mama muliki awanga nzita nde asalaki yango ntina nini kaka bamama pamba te bateau de pêche ezalaki programme ya batata avant centenaire 2021 savo 2021 papa asengaki bon mama pula ye asengi bapapa bateau de pêche kasi eye koréalize en 2023 epai ya bamama liboso ezali kamotu ye mpona biso bayindo premièrement deuxièmement mokili mobimba totala ezali makasi oyo papa Simon Kimbangu Kiangani asalaka mpona korachete biso toyebi ete likambo yango ezali makasi tata Kimbangu ntango ye asalaki Adam na Eva babebisaki loposo loyindo oyo ayokaki pasi alopesaki etumbu alobaki akorécupere bango na 4e génération na 4e génération oyo wana ntango tokoyi ye moko aye abandi misala na ye tobengaka ye l'homme de 1887 abandi misala na ye ntango ye abandi misala na ye abandi kosalasala ntango nyonso tomoni kaka boye kambo mindele baye kosenga ye tokende na biso tokende na poto na boyaki pamba te ezalaki na promesse ki akorécupere biso bato mwindu nde tomoni ete alobi ete biso tozela twaka bango bazwaki yanka twaka yango tokokanga maboko te tozela na misala bayefa ezali komona na bato yango ekiti lipambo ntango ekiti ekitaka mpo bamama te parce que bapapa mpe bacontribuaki na lipambo ya cho ya bateau de pêche donc biso bakimbangiste bayindo mokili tokocontribue lipambo to nzambe ezali bastratégie tozali kosala mpona kokitisa nzambe motema apesa biso oyo ezali ya biso posa yango tokosenga mpe mpa bino batata boluka bosala yango bosomba tosepelisa nzambe parce que moko kaka eningisi mokili
bongo to toye nango mibale ezala makasi bamama so toye na avion ezala makasi koleka tomoni te wana bakokoka na biso pamba te yalingo ozali kozalakisa différence ete biso toyebi vraiment nzambe molimo ensemble papa Simon Kimbangu Kiangani toyebi nzambe tata toyebi kolo Yesu yango ezali kolakisa wongo yango eza isengo na biso de bato nyonso bazolanda biso tokozala sozala tozoba interfe tolanda susu mama aza tolanda biso mbote mama. Bonjour. Mbote mama na ngai bonjour. L'un nini tokosola no poza facilité ko s'exprimer. Bon, ata lingala, ata français, nyonso kaka. Lingala c'est bon. Ok, merci. Ba ndeko bazali kolanda na mokili mobimba ko yebisa bango kombo na yo pe do yebike ba wuti na délégation boye na mama Afrique. Oyebisa bango kombo na yo pe musala na oni na kata lingomba ya Kimbangisi. Kombo na ngai mama Lamborel Liliane. Na wuti na paroisse ya Liège-Bressou na kati ya Royaume Belgique. Auto en fait. Oui, na Belgique. Ça na Afrique. Na Afrique naza nanga kaka mama Afrique. Mama Afrique nde to somi bateau ye na oko se pepose o tala bateau nde to someli papa Simon Kimbangu. Merci maman depuis que beaucoup maki na monde au mukolo ya jeudi, bokitaki samedi na ke po botala misala nde bali ko sala impression na ezali nini. Kitaki na sika wana bono bokino ko tala sika nini misala ezali ko sala matika bateau de pêche ya papa Kimbangu ya ko telema esengo na yo sentiment hein donc en fait esengo na ezali. Esengo na ezali non seulement toza na lokumu po biso ya mama ya Afri association de femmes kimbangistes to sombi bateau donc ezali kamoko ya kitoko ya munene po na kopesa papa Simon Kimbangu Kiangani maboko na tina ya nzala o ezoya na mokili papa ndenge azobongisa biso toza na poto soutenir papa donc il faut topesa ye maboko yango tokomi awa na lotomo na ye moko papa ndenge apesa biso nzela toya kopesa maboko na mama na biso mama présidente po na tina koyamba bato wana ezali honneur monene po na biso ba mama Kimbangiste toza ba mama ya liboso oyo tosombi bato oyo ke ba mama musu peut-être ba mangomba musu ba rolanda exemple na biso vraiment toza très fier na biso et vraiment to continuer bongo vraiment eza lokumu mingi po na biso ba mama. Merci maman et mutuna moko susu na suka dimanche lelo premier dimanche bosambeli na Mwanda ndenge to ambiance leki elobeli lokoni. En tout cas, ambiance à Mwanda kitoko makasi. Boza vraiment na esengo mingi kati na bino na moni vraiment ambiance eza bien. Mupepe a bien. Toza bien accueilli vraiment nyonso eza kitoko. Tozoko tala kaka accueil o boko yamba bato wana leo ko ya. Merci beaucoup, merci. Merci ndeko balandi toyebi ete tozo continuer durant kina biso bino baso bozoli kolanda biso tole bongo na territoire ya Mwanda esika kani bateau de pêche roya ko vanda esika kani zomi l'embouchure du fleuve Congo esika kani zomi fleuve océan to bengi ete océan Atlantique awa na RDC na Congo central na territoire ya Mwanda toyebi ete za ba site belé minene o motu ya papa Diangenda alekaki payer boko papa Simon Kimbangu boko koma pe boko tala boko yeba ba manche nyonso ne ko sala mabo découvrir ba site historique oyo tambe molio mo centre atikala biso awa comme richesse na biso na monde boko leka ko tala kwa dimanche lelo toyebi ete zo le ambiance ezali ko continuer ali bon na tina ko sala misala ko toyebi ete misala yango nde tombola ka biso misala yango nde mi makabiso likolo misala yango nde sala ka tozo mopamboli nyonso na tina misala yango na toza la fier biso bana papa Simon Kimbangu Kiangani toza la fier biso bana ya Nzambe molimo mosanto toza la fier biso bana ya mama Mwilu Kiawanga Ntitana po mama azali na biso elobelobe na biso yende lima yenda betaki tolo yende aksinyaki yenda betaki ngonga po ke lelo ba mama tozwa lokumu totelema toloba tomoni ba délégation ba mama ba uti moki de partout dans le monde ba mama pasteur baza majorité pour la kolakisa ete
maman aza capable ya kotelema nyonso grâce ya maman mokia wanga tozali mpe na maman awuti na mikili ya poto tokosolola na ye boyoka ye moko ase présente mbote mama mbote na yo mama mokili mobimba bazali kolanda yo ntina mikili ya poto esika outi bazali kolanda yo pesa bango susu nkombo na yo ndenge toza alamanda. Merci mama journaliste. Kombo na ngai mama Kwantambu Madeleine. Na uti na paroisse ya Paris Blanc-Nil. Nazali mama secrétaire ya AFKI na Paris Blanc-Nil. Merci maman secrétaire AFKI ndenge aye auti bokolo mikila poto ndi bazolo kolanda biso maman bokomaki awa na mwanda mokolo ya jeudi na une forte délégation na maman générale ya AFKI. Premièrement tozaka la kamba esengo pamba te kokisa likambo oyo nzambe asengaki eza vraiment motu ya makasi esengo na yo eza na onini. En tout cas maman merci na ba question na on komba tata m'appelle Monsanto esengo na ngai ezali makasi. D'abord ya kokoma ya kolonga mboka ya poto pe ya kondima mbela ya tata molimo Monsanto ndenge asila kobelela biso ete ba mama to kita ebele pona koya koyamba bato. Donc esengo nange ezalaki primo ya koya nanu na mbela ya tata molimo Monsanto pe koya kokoma na mboka oyo ya mwanda na tina kaka ya likambo oyo biso ba mama ya monde entier tosali pona tata molimo Monsanto. Donc esengo nange eza makasi na bosombi bato tosombi tata molimo Monsanto vraiment naza na esengo makasi mama. J'espère que maman mukolo bakendaki visite pona kotala esika na ke esika yango bateau de pêche kovanda ozalaki. Oui, maman nazalaki présente. On a qui misale vandaki ko sale makona. Ouais, maman tomoni to sepeli ke na biso za munene makasi vraiment. Félicitations. Misale na biso ezali bongo kotambola. To yebi ete maman oza jela mokila poto mwando yebi yango te. Donc occasion ya bateau de pêche les salio ki oya ko mona mwando. Omoni mwando rondenge. En tout cas maman, oh là là, to sepeli na mwanda makasi mwanda za kitoko makasi, totali océan, to sepeli, to tamboli, ba visite basali biso première fois depuis ma naissance na koma mwanda. En tout cas fantastique. Merci. Dimanche lelo toza premier dimanche na bino awa na territoire ya mwanda. Bomoni ndenge manso lekele. Pesa biso non. Isa bat nego balamba landa biso. Lelo vraiment dimanche lelo to sambel na bino bapaya na biso. Na biso bana mwanda. Impression na yo pona koyamba mai. Kokuta na liboso na bandeko eza ndenge. En tout cas impression na na mboka ya mwanda na mokolo ya lelo ya dimanche vraiment to sepeli mingi impression eza kitoko makasi tomoni tozaka na Kinshasa. Ah oui. Donc nyonso toza kitoko mingi vraiment bravo mwanda. Liloba na yo ya sensibilisation epe ba maman mokilo mbimba zali ko na biso ezani parce que yo déjà oza awa okomi au monde pour vivre ti baté ko ya toza na bino elongo awa okoloba nil po bango batikali parce que tobi ba mususu bazo ya deuxième vague ezoya okoloba nil po na bango po ke baza motiver bali ya pe ba ya pe bakita ba mona. En tout cas ba maman na ngai ya monde entier ba maman na ngai ya Europe vraiment ba maman na ngai ya Paris bomoni biso tokomaki toye na première vague pona koya koyamba bato. Donc ba mama to ya tozala mobiliser tozala na volonté ndenge tata molimo Monsanto alobaki to kitebele to continuer kokita. To continuer kokita po ekoyinda ana mwanda ekoyinda ba mama boyebele to sangana to yamba bato. Merci mon secrétaire. Batata ba maman bana papa Simon Kimbangu kiangani tozaka na ambiance zali koko ba pezali ko sepelenge kani mwanda eza ya koyinda duita mukolo ya jeudi 19 octobre mwanda yinda ki déjà samedi ndeza ki mukolo o maman générale akendaki visite na ke esika yango masuba bateau de pêche ekovanda akendaki kotala tomoni ba maman balobi bamoni misala nde bandaki kosala mais j'espère que bino nyonso bolandaka en chaîne na biso boyebi ete bomonaki botalaki na biso elongo ndenge yango elekaki kasi lelo ozali premier dimanche oyo bapaya na biso baza na biso na kati ya mwanda soki bateau de pêche ekomi lobi te toza na bango soki bateau de pêche ekomi samedi te dimanche tozongi na bango ezali toujours mpe ezali kocontinue tobosana te nyonso wana ezalaki lotomo ya ye moko papa Simon Kimbangu kiangana tili mama kende koyamba eloko oyo mobino moko bozwi makasi ya kosala yango eza makasi na biso te ezaka makasi na ye moko nzambe olimo Monsanto likambo nyonso soki olingi osala yango so obeleli nzambe apesi yo pouvoir apesi yo sagesse
okokoka kosala yango te tolobi ete ye moko tata Simon Kimbangu Kiangani apesaki biso sagesse kosala likambo okote lelo tozwa lokumu na mokili mobimba totomboli kombo ya mama Mulkia Nganga Nzitane. Mama Mulkia Nganga Nzitane esero na biso bamama baza esero na biso bamama mpo totomboli kombo na ye tosimbi lingomba ndenge ye apesaki papa Simon Kimbangu maboko alobaki Simoni ndima ngai mwina kopesa yo maboko. Mama mula anyokamaki tolobela nanu via mama mula anyokamaki makasi mobali ake na prison atiki mwana bana na ye misato 7 ans 5 ans 3 ans kolia ya pasi mbula ezali kobeta ndako ekuwe ye bana 5 ans mwana 5 ans 7 ans azotongela na 3 ans azotongela mama ndako. Mama muli ngomba moko ezalaka monene na nkamba lusele batata mama bakimbangi toyebi yango kouta ngombe kintuka kokende na mbanza azali komata yango na bashikote na mbangu mata kita babeju babeta ye mama moko anyokama te na mokili lokola mama muli en tout cas ezali esero na biso bamama kimbangisi tosepelisa papa na nko vraiment parce que mama muli tewanga anyokamaki mbote mama mbote mama mokili mobimba azali kolanda biso bakoyeba kombo na yo mpe outi wapi mpe mosala na yo na kati ya elamba ya kimbangisi. Merci beaucoup. Kombo na ngai mama Sungabio Antoinette nauti na Belgique na paroisse Anvers na AFKI nazali membre à AFKI Anvers. Merci maman tomoni ete bouti musika boye awa sensibilisation nini esengo ni bozalaki motivation ni bozalaki nango bouta mboka mokili ya poto monaka ba mama bautaka poto batata do ko makala nkamba ya lusi mpoto ebike kuna ezali mboka bule tokenda kozwa quelque chose mais c'est motivé tina mboka ya mwanda ezalaki na ndenge nini. Merci beaucoup maman. Ceux qui te se retrouver na mboka mwanda ezali na tina mususu te ezali na tina ete ndenge nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani yende abengisaki biso ba mama na tina mukumba oya munene apesaki biso ya bateau de pêche to ya awa na mboka mwanda to ya kokokisa likambo yango to pesa ye na maboko na ye na musala oya munene apesaki biso to sombela ye bateau de pêche ya solo ezali réussite totale na makasi na biso moko te kasi na makasi na ye nzambe na biso solo biso tosali yango po soki na biso moko kaka tongai tokoka te mais lokola ye azali nzambe ya solo yango ekokisami tozongisile merci mingi yango totiki bamboka na biso ya poto tosali sacrifice toye korépondre na libiangami ya tata Molimo Santu et surtout mama mwilo azwa lokumu po soki ye te toyebi te biso mokolo lelo tozali wapi pamba te asimbaki lingomba elelo elonga emonani yango mpe biso tolobi tokolemba te biso se na tata Molimo Santu tondimi tokopesa ye maboko ti suka. Liloba nini okolobela na ba moment oyo batikani na mikili ya poto parce que yo déjà oza à la monde pour la vivre événement boye ya bateau de pêche. Merci beaucoup pour na ba maman na biso mikili ya poto donc biso to monani awa nde biso to yeko représenter Europe mobimba ya solo ba musupe bazalaki mais bazongi po ba séjour déjà isilaki kaka likambo to koloba vraiment to lembate to pesa nzambe na biso maboko to lembate to sala poete oya salaka ayebiti na ne asalaka po azwa lifuti to moni mama mwilo ya salaki alongi lelo oyo kombo na ye yeba na mokili mobimba biso pe to landa ntambi na ye poete bakombo na biso ekende mokili mobimba ke ya solo ba mama kimbangiste ya solo balandi bantambi ya mama na bango mama mwilo kia wanga donc mbote na ba mama no sa poto pe ba mama so mokili mobimba to simbana to sala musala tata nzambe oya pesi biso. Merci beaucoup. To simbana to sala musala tata nzambe moment ke so suka dimanche lelo to sangani biso news awa poto ko yamba bino bapaya na biso ndi boye to moni ambiance ndenge lekeli siko na ngina to mama yo yebisa ngai secret mokolo yango bateau de pêche ko ya oto ko kende ndenge nini ko zala penza wana ezali kaka ye moko tata Molimo Santu po d'abord esengo o ezana papa tozali na nkamba papa azana esengo mingi azali koloba na likambo biso osali ba mama
vraiment asepeli mingi azongisa biso merci e nzambe apesa so merci biso banani biloko pamba kasi ya solo oyo kaka oyo eza mokie me mokolo wana ezali bisengo ya lola oyo moko nzambe abombeli biso tozali kaka bato o ezali likambo ya kosakana te ndenge toyoki ezali likambo ya molimo donc j'en suis sûr que likambo wana ekozala ndenge mosusu na mokolo yango vraiment wana ezali kaka libombami ya tata nzambe ntuna okozanga te otrouve mwanda comment osepeli mingi na ke ya mwanda boyambi biso malamu merci beaucoup bolemba te e biso kaka te bato nyonso bakoyaka na mwanda boyamba bango kaka ndenge bino boyambeli biso na ke yo vraiment bolakisi biso merci beaucoup et tosepe na mboka ya mwanda merci beaucoup. Merci Batata Maman, merci Bana Papa Simon Kimbangu Kiangani. Partout dans le monde entier, vous allez Kolanda Bisso. Nous allons continuer ambiance na Bisso, il y a du Mont Chalelo, 22 octobre 2023. Ah, on a territoire ya Mwanda na Congo central. Et c'est kaka ni bateau de pêche, oh yo ba maman et ba kimbangiste, wa sumbeli Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ils allaient kokoma kaka awa na Mwanda dans Kalate dans nos pays de jour et comme la Bisso awa na Mwanda yango wana, il y a une présence et maman Afki. On te remercie, présidente générale Aye Awa, pour notre parce que le document déjà et qui n'a pas beaucoup de Yemoko, Nzambe, Molo, Santo, Papa Simon Kimba. Tout le papa, si à maman moule, maman la Nokama Kimingi pour notre mission. Comme Kangelaye 6 mois, Bakanginda, fenêtre était constante, porte, camion se fermant. Bakangele pendant 6 mois. Il a voyagé à Kenya Fongola, na Bana. Akovanda pendant 6 mois. Tant roya au Fongola. Na idi na akuta bango tiba pola. Kasi tellement les Kambo Nzambe bakanga kayango te akuta bango en bonne santé. Nous se passe à Mamoul. Collier ya bana passe. Pola takuti ya pamba liputa oya passe maman mulkia wanga mais on n'a pas soina azwa ki ba avance ba papa bana ko ya pembe na ye pour ka sunga ye to bindi comment ko sala na yelo mais maman mulkia wanga nzita aseda mulkia wanga nzita aksala ki angote ko yebaki charge azali ko charge nini maman mulu abana ko mito ko tuna charge maman mulu bana ko mema toyebi uta yekeke banda liboso muta baby saka yambo ezalaki bongo mama Eva baby saka akosa mina nyoka ake kolia kindoki apesi koko adon nyonso wana etumba biso bamomo toyebi na kombota mai ezaona Jacob mama poni kaka mwana toyebi eke ntango bana banoye bakotaki na arche mwasa kamp nde lataki nyoka na loketo akotaki nde pasi ezonga na mokili bamama tobebisa mingi tozali bato ya kosepela te yango na bible na kala mama bana otangama te toyebi ke koko na biso Israel Jacob abotaki mpe bana basi kasi bakontaki ye te po ke bamama bana otangama te. Et si quand ça va collier ça va vivre aller 5000 personnes na mapa na mbisa bongo la ki yango 5000 batanga ka batata bana po ba masi bazala ki batanga maki to yebite la bobimi ya bana Israël ta babimaki na boumbu to yeba kota ki 70 personnes babimaki 600 000 ba 600 000 batangi ba homme de pied po ba ko 20 ans mibali mais ba maman o ba leka ki 20 ans bazala ki batanga makiti nyonso wana pona mabe ya ba maman ba mona ki te so ba to tia maman na projet maman zo tindeka ko bebisa maman tu ki considérer le tango akaleza ki maman moi so ba bota ko pese déjà mobile or bala e vine no so za la kana foyer maman za ko tonga bati mais lelo maman mulika wanga nzitan aye ko futa passe wana aye ko futa masumu wana bo ba maman basala ke na giport aye ko futa ngona ko nyoka ma toute la maman Eve na journée de azaki na passe temps maman Eve azaki na passe kasi biso maman mula nyoka mi na kamba na selema nyoka maki
ti pendant 38 ans ya pasi yango bamama eza na devoir na biso ya kosepelisa mama moke yanga nzita na pasi nyonso ye amona na mokili oyo eli devoir na biso mama mokili mobimba tosepela po ete nzambe molimo mosantu nde moto alingi ete tosepela yango mama alobi makasi na biso te ezali na makasi ya ye moko papa Simon Kimbangu okianga nzambe molimo mosantu nde biso nyonso bongo kosepela mokolo malelo ezalaki na makasi na biso tokosepela ndenge nini tosala yango ndenge likambo nyonso soki nzambe akoti yango te mpe tokosala Allez, 6 000. Allez, $100 à 500 francs congolais. Allez, attends que vous ayez une petite avec les Osala makasi na kopesa tata maboko Osala makasi na kosunga tata na bino Bino nde bosimbili ngombo ya bino mama Kozwa lokumu Bino nde bosimbili ngombo ya bino mama Kozwa lokumu Maman. Mbote, maman journaliste. Merci maman. Tomonio awa kokiko se présenter na mokili mbimba sali ko landa yo kombo na yo pe o tu. Merci maman journaliste kombo na ngai maman Henriette Lokokon Koso nazali présidente Afrique provinciale ya Congo central. Maman présidente ya Afrique Congo central, maman toyi beaucoup mek a mokola jeudi pour na tina nini o expliquer bande ko balandi bazali ko landa yo beaucoup en territoire ya monde. Merci maman journaliste na komaki awa jeudi na mwanda pona kolanda maman présidente générale autaki Kinshasa asalaki escale na Matadi
depuis mardi nde tokite Matadi toyaki a na mboka Mwanda pona bato oyo biso ba mama tosombelaki papa kala mingi te eza ko telema a na Mwanda nde yango biso ba mama tolandi po tozwa masuwa wana topesa na papa cadeau. Maman président était Congo Mwanda ils ont la carte à Congo central. Masu ezali koya na Congo central ezali charge na yo maman sensibilisation lilobano ezala nini po ba maman nyonso mokilo mbimba ezali kolanda yo mingi pona ba maman ya Congo central lenge bayambi ba payebele awa na mboka Mwanda. Merci Yaya. Na sensibiliser ba maman ba jeune ezala ba papa. Premièrement likambo ya mabondeli tokota mabondeli tobandaki mabondeli na bisolobi samedi tobimaki dimanche tokota leso mabondeli mardi tobimela mercredi na 10h tokoti mayanga na biso ba mama nyonso wana toza ko sensibiliser bana ya Congo central non pas ba mama mais na ba papa nyonso ya Congo central ezala ba jeune ezala ba tata ba kolo ezala ba mama pona boyei ya papa mokonzi abule tata Simoki Mbangu Kiangani nzambe kati na bato et puis mama général aza na kati na biso toza ko sensibiliser poete Congo central mobimba bayeba ke toyambi bapaya bazala mobiliser pona koyamba bapaya. Merci mama. Maman esengo na yo ezali nini na ndenge penza tokokisi devoir ya papa Simoki Mbangu Kiangani tosumbi bateau de pêche esengo na ezali nini take moment na niveau ya province mon tour na niveau ya province esengo nange ezali pona komona ba mama ya mokili mobimba baye na province na biso ya Congo central naza ko encourager kaka ba mama na musala kitoko tosali tolemba te esengo nanga penenge na moni ba mama na moni ba papa ya mokili mobimba baye awa na Congo central kopesa papa Simoki Mbangu Kiangani maboko tolemba te tomi pesa kaka na musala mama mwilu po ambate ya lembaki te biso batoto ndimisaka papa ndima tokopesa yo maboko yango yo moni misala eza komona na mama journaliste toza kolemba te toza kokoba kaka kusala musala etikali avion okomona ngo pe kala mingi te. Merci maman etikali avion tokomona ngo kala mingi te liloba esuka na bato nyonso tokolanda yo bana papa Simoki Mbangu Kiangani na mokili mobimba. Merci mama journaliste. Na pesi yo merci na tondi yo botondi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mama mbutumbuli kumbu nanga Nai mwilu nazana esengo Nai mwilu nazosipila Nai mwilu nazana esengo Binoba mama mbutumbuli kumbu nanga
makasi na kopesa tata maboko osala makasi na kosunga tata na bino bino nde bosimbili ngombo ya bino bamama kozwa lokumu bino nde bosimbili ngombo ya bino bamama kozwa lokumu bozali kolanda biso mama général ali mama Dimu akomaki na mboka ya Rwanda na Congo Central na Colombia jeudi 19 biso tokotika yo te tokopesa yo papa maboko tina wana mokolo lelo sauti akulenge apenza mpona kolanda esika ya sangai maboko na mabondeli bana nangai bolemba te mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino
mosala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino mosala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino mosala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino bana banga bandimi banga bana banga bandimi banga mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezotambwisa mokili moye bana na ngai bolemba te bana banga bandimi banga bana banga bandimi banga mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene na mwa mokie tozalaki liboso na Matadi towutaki Kisasa Nkamba tokomaki na Matadi mardi kolonga na biso Matadi na bamama ya Matadi na biso na bamama ya Nkamba tolongaki jeudi tokomi na Mwanda lelo nde toye esika oyo ozomona mai bino moko bozofilme yango bozomona esiko bapesaki Papa Simon Kimbangu kiangani Molimo Santo mpona kotonga awa tokoka kotia bato na biso pamba te papa tanga amonaki ete bato na biso ekomi pembeni papa aza na bana ebele oyo tolingi tata Molimo Santo bapesaki papa esika oyo papa mpe atindaki bato bayaki kotala yango ndongo omoni bakati bamatiti babongisi yango lelo ntango tolingi toya tobengi tata mokonzi ya bule alobi bokoma kuna yango moni mama journaliste tokomi totali terrain en tout cas terrain ezali kitoko mabele mpe kitoko pembeni mpe ya mai toza na kobanga te sengo makasi soki ezalaki ete esilaki deja nde bato na biso nde etelemeli awa kasi lokola nano tobandi te fo totonga yango makasi mpo kotonga port eza jeter fo babeto ya makasi wana yango papa solo na bato mosusu esika tokotelemisa bato na biso awa nde tolingi tobanda nde misala yango moni bakati matiti yango kala mingi te misala fo ebanda makasi mama journaliste biso tondimaka iyo pola nini pamba te na 21 mama mwila alobaka na tata ndima na kopesa maboko yango wana devoir wala mama mwila atikela biso bamama biso ata tata alobi likambo ndenge nini ate eloko wana papa senga mpala tomona yango pepele ata lobi lokola besa biso likambo avion lokola bato na biso ezokoma bamama nyonso bazolandanga mpe ya mokili mobimba bazolandanga mosala oyo ke biso totosaka tata te kaka ndenge mama mwila abetaka sete na 21 abe na tata ndima na kopesa maboko biso mpe tosimba likambo yango totikaka yango tozalaka en avant biso tozonga nsima te
tokenda nde liboso pamba te nzambe na miso bayaki ete 1000 pati ezongaka nsima te biso mpe bamama ya 1000 pati bana 1000 pati tokendaka liboso tozongaka nsima te yo moko nayebi te soki okoki kobwaka miso na nsima mokongo no na nsima no batondi bato apeya mosika bazali nani Angola azali awa nkamba toza nde ebele mwanda mpe aza awa boma matadi toza ebele te ndenge na biso toza bana 1000 pati 1000 pati tokakendaka na bana na ye bakendaka liboso biso soki toola na mama na biso 1000 pati na tata na biso toza ebele soki osilisi bwa kaka miso na nsima na yo toza ebele mama. Merci mama journaliste. mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele mokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Lokoku Koso nazali présidente AI ya Congo Central esika oyo totelemi ezali mboka oyo ngai nazokamba kombo nango mpe mwanda me mokambi nango ezali ngai naza kokamba banda matadi boma chela mwanda esika totelemi ndenge olobi mama mopanzi sango awa nde ezali esika bateau de pêche ekotelema liloba na ngai epai ya bamama oyo tozokamba ezali boye bateau de pêche kala te yango eza kokanga awa esika totelemi nde esika ke oyo biso bamama tozobongisa yango mpo na bato me mosala eza nano makasi liloba na ngai ezali boye biso bato tondimisaka papa mosala ndima tokopesa yo maboko bikateli ezolanda biso pamba te babeton ekozala makasi basima baza kokatela biso tokosomba yango tokolemba te pamba te biso moko nde tosombaki bato bongo tolemba nde kobongisa esika bato ekotelema. Merci mama journaliste. bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka bya bana bangai bolemba te. Kombo nanga mama Tuba Zenzo nazali présidente ya Kamba national na musala oyo toye kokuta awa eza musala munene bamama tolia nzete ya bololo topesa papa nsongi ya nzila maboko topesa papa Simoki Mbangu Kiangani mama Mwilu maboko mpona musala oyo munene toye kokuta awa bato na biso ekovandela awa bamama ya mokili momba totelema tolia nzete ya bololo topesa papa maboko bamama nyonso tu eloko tokosenga kaka bolingo po tosala likambo ezosenga biso kaka bomoko nde tosisa donc oyo eza nango mpona pasi Simoki Mbangu na obanga kutu te mpo eza nango je moke ntango obetaka bwelo semba na bamama nyonso tu ya mokili mobimba ekosalama nango ekohumela kutu te donc mama général donc asala mbela na bamama nyonso tu mpo mosala oyo esalama na lombango mpo eza mosala moko munene tofungola maboko papa pambola biso apambola bamama apambola batata mpona mosala oyo ya munene oyo apesi na biso. na kombo tata mwapeli Musantu kombo na mama Buelwena Faustine nauti na paroisse ya Bruxelles mais na kati na musalo ememi biso naza coordinatrice oyo tokordonaki misala ya bato toza 3 na kati na baninga bayetenga na ye kopresente baninga na ngai na misato bacoordinatrice na ye mpe kopresente Europe po ete tokóma na esika yango oyo toyokaki kaka na sango bamama na ngai ya mokili mobimba to naloba ya Europe tokomi na esika yango tomonaka yango na bilili me lelo toniati tomoni yango kimena meso mosala ezali ebele me mpona biso bana ya tata Simoki Mbangu likambo kobangela ezalaka te ekosenga biso kaka makambo misato tozala na bolingo mibeko misala mpe boyokani kati na biso soki ezali modele kaka oyo tokokili kosomba bato na mutuya ebele ya bamama mokili mobimba modele mpe kaka tokomemela mosala oyo pamba te ezali mosala moko ya makasi
me biso tokozala nango na kobanga te mpo tozali bana ya tata nzambe ya molimo centre ye moko papa Simon Kimbangu aza kati na biso. Merci papa journaliste na komba tata mwana pe tata molimo centre yambo kombo na ngai ezali papa Nkinti Mantanta na yebani mingi na kombo ya chef tigre nazali bongo coordinateur général ya bascout kimbangiste. Bokuti ngai na mwanda awa na lotomo ya tata mokonzi abule nde atindaka ngai mission ya koya kobunda likambo etali esike kozala ke ya masuwa. Esike kozala ke ya masuwa na biso ya Lingomba to ba masuwa na biso ya Lingomba ndenge koya nde yango nde to se retrouver kati na o esika awa nde ezali esika oyo tokosala ke na biso pona ko ba masuwa na biso banda ko accoster na malamu nyonso. Se eloko toko koloba na bandimi pe bandimite ya yamba ya tata Simon Kimbangu ete esika oyo papa zaki na mposa d'abord ya kozwa espace ici ezwama espace yango esika oyo tozali na espace ya longueur ya 196 mètres largeur ya 100 mètres nde esika kani oyo famille kula kaku bapesaki tata molimo centre pona kotonga ke ya masuwa. Alors ezali musala ya mukete, ezali musala ya PTT, ezali musala ya munene oyo ezosenga biso nyonso topesa papa maboko pona réussite ya eloko oyo. Donc ezali musala munene kozala awa pe ezali unité de production ya makasi kati na Lingomba ndenge bosenga tata molimo centre ezaleli. Non tozala na bolembo te. Tata molimo centre soki alobi likambo oyo ebimi na monoko na ye esengeli biso nyonso tolanda yango. Baye balukaki réalité masuwa ezali kokoma pe bokomona yango na bilili oyo masuwa etali ya konti afki pe tolemba te tango mokonzi abule tata molimo centre akobeta mbela na tina ya misala ya esika oyo ya ke to port na biso ekozalela tomipesa biso banso po ete réussite ezala totale. Po tata molimo centre ye soki asepeli biso tozwi mapamboli tosepelisa nzambe na biso ndenge bosenga na ye kozalela soki asengi na biso ke tosala boye tozongisa boye tomipesa biso ezalaka kaka iyo moto akoboya azali te. Tata molimo centre soki biso na yo topesi ye maboko te ezali na bato mosusu bakopesa ye maboko te. Pamba te oyo esili kosalema ezali réalisation munene oyo bato pe ebele bazelaka bamona yango kasi bamoni yango te. Parce ezali mai elobama banda na 1921 otango papa Simon Kimbangu alakaka ete baport ekozala. Papa Simon Kimbangu alakaka te ba aéroport ekozala. Lelo tozali komona yango ba réalisation nango. Lelo afiki abeti première pas déjà ya masuwa bientôt apaki pas aller na nzela za kolanda. Alors awa esika soki biso bansu tokotisi maboko na baposhi na biso eke to contribuer pona botongi ke na biso oyo ezali fierté ya yolo poso mwindo ezali fierté ya biso bakimbangiste po ete nzambe na biso asepela po biso ete topambama. Sika kena biso ekotonga ma réaction ezali sengo ezali. En tout cas esemonanga papa journaliste ya komona ebakata étendu ya hectare bapesi biso pona bato na biso ya kovanda ya kostre donc eza lokola nouveau port na biso ya bakimbangisi oyo tokosala donc yango na moni esika tomoni pe tosepeli donc etikali kaka ke masole banda pona kosala esika oyo donc tosepeli mingi. Merci. Kombo nanga mama kwa Nsambu Madeleine nazali mama secrétaire afiki Paris Blanc Nila na Paris. Merci. Bote papa journaliste nakomba tata mwana pe tata molimo santo
Papa journaliste, c'est vrai, tu as comme on a ici qu'à bateau na biso, il y a ko telema. Natina wana ya solo ndenge tomoni na ba image ndenge ba mama mokili mobimba ba komona tozana musala monene ya kosala isika oyo. Parce que komona isika yango ezosenga vraiment musala monene, en tout cas tosenga tata Molimo Santo ndenge akosalela biso apambola biso tokoka kosala musala oyo na lombango po bato na biso oyo ya kotelema na ndenge ka bozomona ke nango yango biso epesi ngai bobangi te mpo nayebi force ya biso bamama surtout kuna ya Île-de-France ya poto bamama Europe, Amérique, États-Unis pe Afrique ndenge tosombi bato tokobanga nini tokobangi eloko te mpo ndenge tosombeli deja bato toka tozana bobangi te oyo etikali eza nango kaka mosala moko ya pete oyo ya makasi to tosaleli yango na yango bamama biso tobangaka te so tata Molimo Santo asengi biso tolobaka kaka ingeta na kado ya monene topesi tata Molimo Santo en tout cas tokokokisa nyonso oyo esengeli po ete kado na biso papa asepela biso tozwa mapamboli. Mosala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te. Mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele Mbote papa journaliste, bonjour d'abord. Biso toza bakinoise touti na kini toye na mboka Mwanda mpona ntina na koyamba masuwa oyo biso bamama ya Afki tosombi yango te toza na mboka Mwanda yango toye kotala mai pe kotala esika nini oyo misala ekosalema awa tozali ba mama ya Kishasa, toza na mama Benedict, toza na mama d'Olive Lembete, toza na mama d'Olive ngai pe mama Charlie, biso nyonso tozaka ba kinoise. En tout cas, vraiment papa na ngai sincèrement te remercier d'abord premièrement papa Simon Kimbangu Kiangani na oyo abongiseli biso esengo oyo biso ba mama toza nango parce que nyonso oyo ezoleka oyo ezali grâce na ye mei mpo na ye te vraiment eloko eza te yango wana espoir na biso nyonso ezali kaka epa na ye même tous les difficultés même likambo nini mais makanisi na biso pe espoir na biso eza kaka epa papa Simon Kimbangu Kiangani toza na eliki yake tokolonga pe tositolongaki na biso satana akufi soni oye bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byango bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byango bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezotambwisa mokili moye bana bangai bolemba te. Bandeko balandi tomoni lolenge kani maman général Afki AI akomi atali puis a constaté misala lolenge kani ezali bongo kosalema maso ezalaki na litomo ya ye mei papa Simon Kimbangu Kiangani atindaki ye atika bongo kokoma pe amone yango nde amoni yango na mokolo malelo samedi 21 octobre 2023 awa na territoire ya Mwanda tolandi maloba na ye na ba émotion na esengo na ye pamba te ezali devoir na biso ba moment ya Kimbangi ya kopesa papa Simon Kimbangu Kiangani mabongo soki bolandaki biso na bokebi nyonso na sima ya caméra tosungamaki na papa Lando Alphonse nde lobeli na maman Dorothée Kimvula tokutani bala Simon bye.
tozala makasi na kosunga tata na bino bino nde bosimbili ngombo ya bino bamama kozwa lokumu solo se solo batata bamama mikolo ezali kokende basanza ezali kokende mpe bambula ezali kokende année oyo 2023 ezali exceptionnel ndenge elobaki tata mokonzi ya bule ete tobandeli à zéro tozali na ntango ya turbulence ezali facile te tokokola transition ndenge tozali komona baye bazali kofinga baye bazali koseka baye bazali kolobama makambo ndenge na ndenge tolobaka na poto n'importe quoi bazali mpe kosala yango oyo mpe bazali kolanda tata Simon Kimbangu bazali kasi toyeba ete batata bamama na ntango oyo biso tozali koseka tozali kobelela tozali konini kamba ezali kotongama mokokisa bilaka tata Simon Kimbangu Kiangani azali kokokisa bilaka na ye tokomona ete na ntango oyo tolobeli likambo ya bateau de pêche délégation monene euti na mboka ya poto ya bamama na biso bauti par-ci par-là bakitaki na mboka Kinshasa na ntina ya bateau de pêche yango tokolana intervention na bango na miko ya papa Lando Alfonso. Merci mingi mama journaliste ngai mama Dianzenza Salabuna Wivi nazali mama trésorière na AFKI. Mama oza trésorière na AFKI ya mboka nini? Na paroisse alimane na Stuttgart. Mama toki sango ke ba mama Kimbangu se basombi bateau de pêche. Oko betela biso mo lisolo moke bateau wana somba milolenge ka. Bon merci mingi na malobo pesingai. En tout cas tozana esengo mingi na ndenge mokumba papa Simon Kimbangu Kiangani apesi biso pona kosomba bateau. Ya solo ezali petete mais na bolingo na ye en tout cas tosali oye asengaki biso tosala. Malgré mikakatano ezalaki me ya longisi biso ba mama tozana esengo mingi po ete tosili kokokisa mokano ye apesaki biso. Bon tomoni descente na bino awa bitani. Bon toye koyamba bato na biso oyo biso ba mama tosombeli nzambe na biso molimo mosantu yango moni biso na kati ya terrain. Ba mama bakolanda na mikili ya poto oyebisa bango nini? Ba mama o batikali ngai eloko na kosenga kaka balemba te toujours bapesa papa Simon Kimbangu Kiangani maboko po misala nano estilité après bateau tozana avion après avion le tende les autres la biso donc makambo eza ebele eloko kana kosenga na ba mama o batikali baikampiko na mosala monene papa Simon Kimbangu apesi biso to soutenir yeti na suka. Merci mingi mama na ngai. Ai mama Maya, mama présidente ya paroisse à Paris Blanc-Ménil. En tout cas nakomba tata mona pe tata molimo santo tina mobembo na biso awa na mboka ya RDC toye na tina ya bateau de pêche o to pesi likabo pa ya tata molimo santo pasi Simon Kimbangu Kiangani ninga alobaki ke ba mama oyo bosali mosala ya bateau tozokozela bino po toyamba bateau tokende na mwanda tokende ko yamba bateau. Dessin animé pourquoi ils ont bateau de pêche mais tata mokonzi ya bule amoni bateau a sepeli so nzambe na biso a sepeli biso tozima pamboli. En tout cas ba mama bo décourager te o bazoko lo bo dessin animé non eza kaka bitumba ele kaka bongo biso bana tata molimo santu ye mo wa zo bungela biso bitumba wana pepa ina ye elonga ekozala kaka elonga yango emonani bateau ekomi prêt kala te tokoyamba yango na mwanda na ye moko mokonzi ya bule ndenge aza ya kosepela biso esengo na biso po papa ndenge aza ya kosepela biso tozwi deja mapamboli na biso oyo nyonso baoloba de gauche à droite makelela winzi. Merci nasukisi bongo na komba tata mwana pe tata molimo santo Paris nazali mama secrétaire ya AFKI na paroisse ya Blanc-Ménil. Mama tozoyoka sango ya bateau pesa biso na mokuse lisolo ya bateau. En tout cas mama na nga lisolo ya bateau vraiment eza lisolo moko eza réalité eza dessin animé te ndenge bozoyoka awa donc vraiment eza ya solo eza makambo ya solo bateau na biso so ba mama mokimo bateau sombi bateau na biso bateau c'est so mama ke c'est longwa Europe na minute eza na Afrique ndenge toyoki mama présidente asi koyebisa biso ke parce que mundele azaki na mwa ba rendez-vous yango bateau ezaki na Cap Vert mais na minute oyo peut-être d'ici là bateau kolongwa parce que mundele sa zongi
donc bato na biso ezozwa nzela ezokomela biso mwanda ebokomona yango ya live bamama direction mwanda kimona miso bamama eza maseki te bokomona emblème ya mama mulo ya monene. Donc vraiment papa kosepela biso so bamama tosepela po toana mapamboli et soki tokebi te ntango olingi ekoma mbisi ya gogo po ekosala eseye tokosepela atuka bamama na ngai mokili mobimba tika papa pambola biso na eloko ya monene oyo tosali parce que bato eza na masolo ebele biso bamamere toyebi ndenge bato esombami mama mulu abimaki en live ye mo atelemelaki bato na ye donc tozala mapamboli ebele yango tolemba te ndenge tozosisa ya bato tozokantame avion donc biso tolembaka na biso te toboya te tozala biso naka ingeta donc nde papa uta koloba récemment que soki bato tosili tokota na avion donc bamama tose préparer lisusu en conséquence parce que avion eza maseki te donc bato déjà tonyokwami mwa mokie mais ya nzambe tolongaka kaka toyebi ke avion mpe tokolonga donc toliaka babenga yango ndika eloko ya bololo donc tokolonga tokosomba susu avion donc tobandaka déjà moki mpengikila nde balobaka à côté po avion tosomba bamama oye oye soutien de l'église mama mwilu oye soutien de l'église femme internationale topesi tata molimo santu likabwa monene tokende koyamba yango topesa yango na maboko mai kuna na mwanda ezokoningana déjà cap faire donc o batiaki babillet ouvert bokende kosisaka kofinalize bamasolo bokita po biso osi tokiti kosigne na biso nde bata liboso tolia mbisi tolongi na biso na mwanda destination mwanda bamama tolebele tolongi na biso tolongi bamama toyeba ete bato ezali kala te bato eza kokóma na mwanda mosala eza kosalema batata bamama tolamuka papa simokima okeyangani alobi ete na bamindele bazwaki incar kasi biso ezali na 3 car tokokende mpe na mboka nkamba po ete delegation wana mpe ekendaki na mboka ya nkamba na ntina ya kokutana na tata mokili ya bule kozwa programe ndenge nini milulu ekoleka na bokei na bango kuna na mwanda tolanda mbote papa journaliste ngai kombo na ngai mama Fifi na uti na mboka ya Hollande na paroisse ya Rotterdam nazali mama secrétaire na AFKI Rotterdam tina mobembo na biso na kamba ya Yerusalem ezali pona koya kopesa papa bato na ye pote na avril emonanaki ntango toyaki nde na bapapier me nzambe bakopesaka ye eloko ya ndambo te yango wana lokola ezalaki mokano tata nzambe apesaki biso bamama mosala tosombela ye bato de pêche na mawa mpe na bolongo na ye asalisi biso tokoki yango nde toyo kopesa ye siko bato na ye mikanda topesaki na avril sikoyo nde toyo kopesa ye bato na ye mobimba tobandi na kamba nsima nkamba nde tozokende mwanda papa journalistika esengo nanga ezali papa abwakeli biso bafleur biso bamama na mosala kitoko oyo tosali nzambe na biso asepeli esalaki biso esengo ntango papa alobi nabwakeli bino bafleur
po te bosepelisi nga na mosala kitoko bosali. En tout cas biso nyonso tokitaki tofukami tosengi ye lisusu merci ndenge ya sepeli ntango nzambe asepeli biso nini tokozwa mapamboli yango wana papa journaliste conseil nakopesela bamama nyonso ya mokili mobimba message comme message oyo nakopesela bamama nyonso ya mokili mobimba tolemba te tala nzambe na biso ndenge asepeli na mosala kitoko tosaleli ye yango wana bamama nasenga epai na bino bamama nyonso ya mokili mobimba tosala makasi na mosala nzambe azali kopesa biso biso toyo kovivre yango life ndenge tata mokonzi ya bule papa Simoki Mbakangani asepeli alobi yango na monoko na ye ke bo mama bosali likambo ya kitoko na bwakili bino ba fleur bosepelisi ngai esengo naza nango esengo wana yango tolingi continue ti na avion ba mama tolemba te nzambe na biso asaka pauvreté soki osengi na solo ata lelo ozangi lobi ya kopesa mpona nini po te tosalela ye po te ye asepela biso topambolama po alobi tozali kokende atie maboko ne boyi tozali kokende ndenge moko tokokana na mindele nsima nango biso tokomata todouble donc tokomi na ntango yango alobi oyo asali eloko azali kosala ezali kompani po te ekokopesa bana na biso bajene na biso misala. Merci papa journaliste. Mbote papa journaliste, merci mingi na malobo pesi ngai. Ngai mama Dianzenza Salabu na Wivin na uti na mboka Alimani. Toye na mobembo ya mokonzi abula pesaki biso mukumba ya kosomba bato. Tosili kokokisa mokano oyo ya pesaki biso mukumba. Donc bato na biso ezokoma dans 10 jours. Donc yango moni biso awa na mboka Yerusalem ya sika bisika yeme ya vandi. Papa nayebi te soki na pumba soki pena kotana mabele nayebi te po esengweleki munene donc nazozanga uteloka koloba donc totondisa mina esengo makasi po eza facilité na komona ba mama basala eloko ya boye mais ba mama kimbangise balongi ko pesa nzambe na bango maboko pe na kosomba bato donc eza fier moko otozana ngo biso ba mama donc nazoyeba ko totena kolobela ondeni. Bon message nange zali pona ba mama ya mokili mobimba bisika nyonso bakutami donc tozala kaka liboke pona kopesa nzambe na biso maboko na mukumba munene oyo ya pesi epa ya biso ba mama donc biso ba mama tosala makasi ya kokokisa mukumba oyo nzambe na biso apesi biso. En tout cas, réaction ya nzambe na biso asepelaki makasa bwakilaki biso ba fleur donc ezanga ikaka po yamba biso donc nazoyeba te degré ya o nzambe na biso azalaki nango tanke komona nga moko esala nga Charles de Paul ye moko penza lobi aza fier po na biso atuni biso soki toza capable ya kopesa ye maboko tina suka tolobi ngieta toza fier na mukumba opesi biso na musala o tokotika yo te ti au bout biso toza na simana en tout cas nzambe asepela mingi donc ba mama na ngai ya mokili mobimba bo sepela papa pesi biso mapamboli donc ekokita lokola mbula ndenge mbula ebetaka biso ba mama to na bakoko na biso donc nazozanga eloko ya koloba donc neti nga nzala esilenga na minute wana donc naza na esengo ba mama bolemba nzambe te mukumba oyo biso ba mama bato tondimaki yango mama mwila lobaki apesaki papa Simoki Mbangu maboko yende mutasali po lele lingomba oyo etombwama donc soki papa Simoki Mbangu kiangani oyo biso lele tobenga nzambe apesi biso confiance biso ba mama po ayebi biso ba mama eloko nini oyo biso tosali po na kotombola musala oyo donc ba mama bisika nyonso ovandi ezala na kisasa ezala wapi soko oyoki mbela obukana te kokanga pe motema te fungola po mukumba munene nzambe apesi biso tozanya na ebandeli donc toyika mpiko na mabondeli tozosenga po tosengi pe pa na ye na ba obaye te abongisa apesa misala
ba o baza malade alongola malade ba o baza ba difficulté ya mikanda ya nyonso ye asala po alobi ke loboko o esokolaka musapi moko te me il faut tosimba na maboko nyonso 10 nde elongeteli eza lokola pe biso moko te mibale te me biso nyonso bamama mokili mobimba tosimba na topesa ye maboko nde mokumba oyo biso tokokomisa yango ntina suka mpo papa aza na esengo moko alobi oyo tosali eza kompanie abeteli biso ebele me eza donc nazozanga kosilisa yango eza ebele donc nazaka na esengo donc ndenga na sepeli na bino mpe botikali bozalaka ya kosepela mpo tozokabola yango ezaka mpo na biso te tokomi sur place akabola yango na molimo na bino botikali donc papa journaliste nayebi te naza mpenza ti nazozonga donc naza na esengo moko impossible mais vrai. Merci papa. Na kombo tata mwana pe tata molimo santu ngai mama Antoinette Asongabio na fandi na mboka ya Belgique nazali mondimi na paroisse ya Anvers na afki nazali na kota finance comme maman comptable tina mobembo na biso na kamba Yerusalemi ezali pona libengami ya nzambe na biso papa Simon Imba Mkiangani na mukumba oya munene apesaki biso ya bateau de pêche na mawana ye na ngolu na ye likambo ngo ekokisami yango biso toye kosukisa ngo toye kokomisa ngo tina suka epai na ye moko tata nzambe ndenge tosalaki parti pardon ndenge toponamaki ya kozala kati na commission ya bateau de pêche donc yango nde esengelaki ke toya po kokomisa likambo yango tina suka ya solo esengo ezali makasi ya mingi nde babaka ntsaya po tosololi na nzambe na biso e tosololi mingi ye ayebisi biso basekret mingi ya baprojet oyo ezali na ye oyo azali kobongisela biso bana na ye donc papa abombeli biso eloko moko te donc yango esengo na biso toyoki yango nzambe ndenge akobongisela peut-être kokabola yango entre nous les mamans vraiment tomona wapi tata nzambe azokomema biso enini yango ye alingi kati na biso po alobi moto mwindo anyokwami mingi 4400 ans ya pasi kasi ye alingi pasi na biso wana esila tokokana na mindele bango bazwaka 1 quart biso tokozwa 3 quart esima ye alobi so tokokani nde biso fo toleka mindele yango nde komona na 3 quart na biso na bamploi oyo azokocreele biso ndenge azotinda biso tolona tobokola lelo oyo bateau de pêche ye ndenge alobi na biso ezali industrie monene oyo ekosalisa biso tokocreye biloko ebele envers bateau de pêche et place wana tokosala mpe biloko ya koliesa basoso tozongela lutendele alobi na biso makambo ya kunzulu papa abombeli biso eloko moko te vraiment tolemba te mama mwilu na 1921 alobaka yango papa Simon Kimbangu ndima nga na kopesa yo maboko biso mpe tolobi yango iyo tokopesa papa maboko tisuka po ye alobi na biso tanto tozosolola po lemba ngai te biso tolobi papa tokolemba yo te biso tondimi tobeti tolo biso tokosalela yo tino suka donc tozala na biso na esengo papa alobi en plus encore aza na esengo mingi na likambo tosali tozala sir bamama mapambolisi tozwi yango et puis tosengi mpe mpona bamama nyonso tosengi oyo nyonso ekokaki kozala na biso bapasi ya nzoto ya milimo basituation na biso ya vie sociale donc tolobi nyonso vraiment nyonso tosengi epa nzambe na biso e ndenge esali bodestination mwanda po tonokokisa likambo yango voilà en tout cas message kaka na kopesa longonia na biso bamama nyonso tosalaki main à la pâte po tokoresir likambo yango na grâce na ye moko papa Simon Kimbangu Mkiangani na ngolu na ye yango esali ke toresir donc ngai eloko kaka na koloba papa alobeli biso likambo oyo ke ya solo ezomona na moma oyo masengini ya mabe ye mingi eza lokola conseil topesana masengini ya mabe ye mingi songi ye mingi
bolembo ekoti ndenge papa alobi na biso lelo lelo tosololi na ye bamosusu bazolinga soki kopesa mbongo te mpo na misala kasi bandeko na ngai tozala mayele nzambe awa na se basalelaka ye papa alobi oyo asalaka ayebi ntina asalelaka yango alobi ke bato nyonso na bazopesa masengenya ye aza nzambe azali komona yango tozala mayele ti moto azokoyela yo aya kokosa yo tomivuvukika te donc tozala mayele tozala sage te ya moto wana etika tosalela tata nzambe po ezali chance oyo apesi biso na ekeke wa mine ya suka toprofite nango po elonga na biso yango wana en tout cas bamama tofongola mitema soki oyo tolembi tolamuka baoyo tozopesasa na masengeli na mabe totika tata molimo santo alingi yango te po azali komona biso partout one tokeba tata nzambe kanda na ye eza ya ndenge mosusu papa lobi mingi totika masengeli na mabe totika songisongi tozala bomoko tosala ndenge ye elingi ye ndenge alobaki lobi na temple tozala te ke abokabwani mais tozala na lisanga moko tosangana l'union fait la force et alobi na biso susu ndenge ezali ke programme avion ekokokisama donc bamama tolemba te baoyo balembi batelema bamasengi na mabe totika basongisongi totika tolingana na biso tosala mosala tata molimo santu ndenge azali kopesela yango biso elonga na biso ezali voilà ya kozala nzambe bamama kimbangisi baningisi mokili bato bazali komituna balobi ndenge nini bakanisi nini makanisi wana eyaki ndenge nini po ete likambo na bato oyo esalama yango ezali mbala liboso na kasa na ngo tomona ete association moko de femme basomba bato de pêche ya solo batata bamama tolandi baintervention bandeko na biso tolandi baye nyonso eleki na ntina ya likambo ya bato de pêche biso moko tozali kolanda tolamuka pamba te tozali na kati na turbulence kobandela zero ezali na periode oyo ezali ya koningana nde tozomona ete bato baningani bato babandi koloba bato babandi koganga oyo baza kofinga oyo baza koseka bazali koseka oyo bazotola papa bazali kotola biso moko tocomprendre nde babambazi comprendre yo mwana tata Simon Kimbangu ndenge yeme alobi tobatela bilembo na biso pamba te bilaka ya tata nzambe etikali moke ekokisama papa Simon Kimbangu Tiangani azali mokokisi ya bilaka azali kosala makambo na ye ye alobaki ete ngai nazali 1000 pate nazongaka nsima te ye azokende liboso biso mpe tokita na motuka te tozala kaka na kati ya motuka po tokóma na ye elongo na destination wana ye alobi nazali kozela se ntango po ete likambo esalema ya mwana papa Simon Kimbangu mama ya papa Simon Kimbangu papa ya papa Simon Kimbangu tozala na mayele na biso ndenge papa Jalunga nazalaki koloba na biso bakulonga ngambo waluka ezabu ntango oyo papa Simon Kimbangu alobi tozali bana ya mapamboli ntango ezali ya tata molimo mosantu yeme tata molimo mosantu azali kotambwisa biso merci batata bamama bandeko balandi tobuti tomoni oyo eleki ya solo soki bolandaki biso malamu na mikro ya bino ndeko mama Fifi Ndongala na lisungi ya papa na biso Alfonso kuna na mboka ya Kinshasa botikala malamu nde tomonani na mbala nsima merci et au revoir. Mbote maman. Mbote mama. Tomoni awa ozali na koki ko se présenter na chaîne na biso kombo na yo pe ozali na kata lingomba. Ngai kombo na ngai mama Kembi Chua Shimita na kati ya lingomba pe na mouvement ya surveillance naza mama Kondifa ya territoire ya ville ya Mwanda. Merci maman Kondifa ya territoire ya ville ya Mwanda. Tomoni bino awa na monde boyami ba bauti vraiment les partout dans le monde pour que baya ko zwa bateau de pêche. Ta ke bino maman ya Mwanda et c'est on ni bozanango. En tout cas na komba tata mwana pe tata molimo santu biso ba mama ya Mwanda tozana esengo mingi
parce que mukolo oyo tozelelaki yango tobanda koyoka kaka bamama bakoya eke tomoni yango mpe bamama baye toza na bango awa elongo esengo eza na biso ya makasi tozozelaka jour yango oyo ya bato na biso tozozela eya donc mwa ekute kozala te ana mwanda esengo etondi makasi vraiment. Ndenge bozali kosala misala mpona na ke partout mpona koyamba bapaya mobilisation na yo lobano kozala nini ya bamama oyo baza mosika parce que oyoki ete deuxième vague ekoya yo ozali mwana ya mwanda kolobela bamama nini oyo atata oyo baza mposa baya susu baya korejoindre groupe oyo baza awa porke bazala na kobanga te. En tout cas esengo eza c'est parce que bango moko nanu ba oyo baza awa bayebi bamoni oyo baye kokutana awa ya wana tozosenga na bango babanga na bango te biso toza bana papa Simoki Mbangu Kiangani baya ebele. En tout cas makambo eza nango kitoko makasi na ye moko papa Simoki Mbangu ndenga azotambisa biso na lingomba na ye. En tout cas makambo na biso bamama eza nango kitoko baya tokoyamba bango babanga te. Merci beaucoup maman Chimita, maman Kondifa. Mbote maman. Mbote maman. La caméra. Comment on a pu usar le mouvement? Comment on a maman Bercris naza na mouvement ya MS Kaska Mwanda. Merci maman Bercris, tout le monde va basé belé pour na yo maman Bercris on est ani pour le papa nyonso. Et c'est on ngai ezali été Mama présidente asisiko komela biso awa na mbanza ya Mwanda. Na mboka ya Mwanda ayeko visiter aye pona tina o etali bato. Esengo eza makasi po toyoka kaye kaka na koyoka mais sikasikoyo tozana ye elongo pe tozomona ye azana biso ensemble. Pona boye ya bato take yo mwana Mwanda parce que batake chassa ba mona ngote. Batati be le kata venu na bangote. Siko yo mwana Mwanda revie pour mona ona misu bo esengo no ezali. Esengo na ngeza makasi mingi komona bato esili kokomela biso awa na mboka ya Mwanda. Tellement to bando pesa wa mbongo na biso to ndo lobaka Nzambe. To somba eloko yango po esala biso malamu. Komona yango ezali esengo mingi mama Dorothée. Merci beaucoup maman. Merci maman. Bando balandi précédemment to za bongo na groupe Gaki est-ce que donc on va là bas moment bah quand vous se présenter il bosse la bino mbote maman comment on a naibi que déjà le bien que vous la Gaki comment dans yo ezana bon comment na ngai maman Josiane Madi ya Kiangani na gauche na ngai maman comment nani Maman Lucia Nagaki. Maman Josiane, tout le monde va pas bailler belé na tina ya koyamba bateau de pêche oyo ba maman kimbangisi ba sombeli papa Simoki Mbangu Kiangani. To ebi ete bino boza bana ya Mwanda. Et c'est on a vu nous anil comme on a une forte délégation pour la koya na tina koyamba bateau de pêche. Merci beaucoup maman journaliste. Tozana esengo makasi komona nanu premièrement ba maman na biso ba uti Kinshasa na tina ete ya masuwa o ezoya awa na Mwanda bâton de pêche ye moko mukola lingomba papa Simoki Mbangu Kiangani kala te tolingi tomona ye awa na Mwanda pona koya ko inaugurer masuwa wana donc biso pe totonde na esengo mingi yango biso pe tovandi elongo biso moko kaka te na ba maman na biso ba uti Kinshasa ba ye pona tina ete to bonga makozela mokonzi ya bule aya elongo na biso tokoka koyamba masuwa wana siko na lobi eloko kala mutuna mona otuna yo bamsusu pe balingi baza pusa baya ba vivre événement ndila mona biso bansu bazo banga Mwanda mboka Mwanda tokolia ni tolia lata nini Mwanda tokomela mai nini yebisa bango na Mwanda ngo eza ndenge ni. Bon, maman journaliste, bah oh bazolo ba ke Mwanda eza mboka, Mwanda eza sumboka te. Mwanda comme ville, bien sûr courant dans le comité mais courant eza déjà en marche. Ce que tali bo misale ezo salema déjà babanga te. Maya pompe ezali, ce que to moni ke non maya pompe ezate, premièrement parce que balobara non, ah na Mwanda to za na pompe te. Maya ba pompe ezate, ezate ressemble bango ata ba canadien pire ba komela. Toza na océan, on parle de bakeno na omela na ngama ya océan, bien sûr que za mungwa amela kaka. Oza na mbongo ko yamba ba pa nyos ba ko yasusu. Oui maman toza na mbongo to ko yamba bango, ata ya muke oyo kake ko mona na to yamba bango. Mokolongo esengo na yo pele ko zani so to moni na bato yango ye. Likelobani longo yebisa ba mama mokili mobimba pon likambo to so to kokisi. Bon, tokoyebisa mokili mobimba ke mama Mwilu ye moko wana azali mama
première dame internationale kati na mokili mobimba et surtout na kati ya lingomba na biso kimbangiste ye moko toyebi maemance o asalaki kati na lingomba na biso ba mama ope bazanzinga nzinga bazana libanda bazana posa baya to sale longo na bango soit to yamba masuwa wana elongo na bango bayoka soni te ezala ba non kimbangiste soit ba kimbangiste baya to koyamba bango maboko